tozali kolobela sur Lazare na yo akopola te, Lazare na yo akokufa te. Za esungi te hein. Mitema bateningani hein. Ah, oh problème ni nango boy. Nzoka ndo kelaka sukyo na maloba. Nazo sukyo na tiam na misala mabe, mibali balula kango. Nazo sukyo yo na kenda na bandenga mabe, melelo na zongisa ngo na makolo na yo que ta volonté soit faite kwa cause ya libaya. Osombaka eloko d'église. Osalaka musala nzambe, osalaka pe musala nzambe. Yebake un jour misano ekoganga na ba Coravinis oyo bana nzambe fani no chaka ekogangila Coravinis. Ekogangila malade, ekogangila problème, ekogangila difficulté, ekogangila cancer, ekogangila sida, ekogangila problème, ekogangila dossier, ekokoma mutu ekekotelemela ndoki wana ebisi eke moni ye aza mutu akolia te po Yesu akufa mpona ye aza véritable fan kanisa mukola Marte malase egangaki keba mokolo moko mona mutu na seke bato babandi obimisa ba témoignage akena na mbongo na ngai ayiba biloko na ngai akota na vie na nga asalanga mabe témoignage bongwani na que tu parles ekoyoka bisike za na mboka bawe na mboka bakufi na bakasho na milangi na ba cimetière bisika bakunda ba bénédiction ekobima bisika bakunda vie na opanda kozo bakaka bima au nom de Jésus. Mwana moto te boa kosangai abongwa ni pete boa wangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukundima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazareth. Pamboli oyo mbona na katembeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesika na longo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Zamba lola merci to bondeli elongo na bandeko nyonso oyo balandi biso na kata émission oyo Zambe apambola yo Zamba sana obolamu tozali ko tika moment oyo na sala boko na Nzambe pamba te tozana moment moko ezali difficile moment moko ezali koningana oyo esengi ba juste ya solo bazongela epai na Nzambe na bango. Merci pour na occasion oyo bisika kolandi biso tika Nzambe apambola bino topesi mbote na ba autorité civile militaire topesi mbote na ba ndeko nyonso bana Nzambe nyonso bazwi occasion kolanda biso esiko ozali aux 8 ans ya kopesa litoi na yo na kati ya likambo oyo tika Nzambe apambola yo topesi bandeko nyonso baza na mboka na Afrique na mikili nyonso ya libanda na baisiro na balikasi na bakisangani na ba Congo topesi bino mbote na babandundu bisika nyonso bolandi biso Nzambe apambola bino. Merci. Alors thème na biso alelo ezali tozali kolobela sur Lazare na yo akopola te, Lazare na yo akokufa te. Voilà, thème na biso yangwana Lazare na yo akopola te. Il faut le baka que Lazare nanga akopola te, Lazare nanga akokufa te. Thème nanga oyo kola pesi biso to memela bino na mokola lelo yango wana tika kolo apambola bino toko honorer parole na prière. Nzambe na pambol bandeko nyonso balandi biso papa mama Nzambe pambola libota oyo 18 ans kopesa tana bango akoyoka message oyo tika ete kolo yo pambola libota oyo na kombo na Yesu de Nazareth na leki kopambola mabota nyonso oyo zui occasion kolanda biso esika aza na bureau na ndako wapi esika azali tika kolo yo pambola ye na kombo na Yesu même na téléphone na ye même na télé na ye même na ordinateur na ye Nzambe pambola na kombo na Yesu. Amen. Merci. Thème na biso ezali Lazare na yo akopola te, Lazare na yo akokufa te. Okolo molaka akomba Lazare otie kombo na yo, okolo molaka akombo na yo otie komba mwana na yo, okolo molaka akombo no otie kombo ndeko na yo, to otie citation na yo na kombo Lazare ndenge molimo na Nzambe ekambi yo. Merci. Toza na mokanda ya Jean chapitre 11 verset 1er na koki kotanga pe tokozwa ata kosanzaka Bible na libumu. Alors natangi na kombo na Yesu Bible lobi il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie,
ville de Marthe et de Marie sa sœur. C'était cette Marie qui oignait de l'huile parfume le Seigneur et qui lui assuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Merci. Bible lobi na biso boye ezali motomoko ya komo na ye Lazare na mboka Betani na ville ya Marie pe ya Marthe oyo azali ndeko na bango ya mwasi. Boye ezali Marthe oyo asokolaki Yesu na suki na ye na malasi ya talo pe asokolaki makolo ya Yesu esalamaki na ndako ya mofarisien. Alors lisolo yango eza ndenge nini tika na beta mwa moke. Bible lobi mokolo moko kolo azali kotambola ote ya sambalamu akutani na moto moko azalaki mofarisisaya to mofutisi pako na kombo Zache. Bongo ayambaki ye abite leo na kozala na ndako na yo akendaki na ndako na ye kaka kokoma Yesu akomaki boye bayambaki ye batie biloko na mesa bayambaki na honneur makasi. Alors pendant que bazaki ko sepela batu full pe zaki kolanda zaki libanda ya ndako bongo Yesu azali kolia na bayekoli na ye pe na mofarisisa oyo pharisien oyo ye babengaki bakamaradi na ye ote lelo to yambi mosala na Nzambe tika na ndako na biso topambolami boya to fete ensemble na ye. Au bout du temps bazolia likamba kokama batalaka be mwasi moko andumba akoti mbala moko tanga koti akui na makola Yesu azui malasi asopi na makola Yesu azui suki na ye pe abandi konika Yesu makolo. Vraiment likambo oyo esetonaki bato ebele babi mais ndenge nini ye pena mosali na Nzambe un fils de Dieu un prophète sacré na ba modèle auto ebelier mais comment est possible à permettre moi ça ndumba aya konike makolo est-ce ba yeba nité moi ba calculer komi ko betama Bible lobi pendant que mitema batezo tout isama Yesu atali mofarisisa yango atali Zache atali ba camarade na ye bazobeta mo liso na kata mutema taka ezo simba te mutu pe yambaki to kanse kasa mutu malamu ndini mutu ango boye basa nduma bakomi koya makamo ku desenga ke sala mata atali bana ndako o likamuni yango ekokomela biso boye baye kolpe bando imayima bi maître tozalaka naye mukunzi azalaka na biso tout moment mais likambo boye penza esungi te mitema bateningani o problème nini yango boye pourquoi likambo yango esenga efeza na ndako ya bapharisien et puis ye moko ayebi bien ke oyo eza ndako ya mopharisien bongo Yesu na kati ya motema azongise babonga natindaki ye na banda ote ya sango atutamaki na mateya na nga nde alandi nga botali nyonso wana te bokomi kojuge kaka oyo asali nzoka malasi oyo mwasi azosala par révélation abandeko ambome Jésus par révélation ayambaki Yesu abotoli na lipamboli oyo ezalaki na ndako ya mopharisien asali au-delà ya oyo mopharisien kutu asalaki te eloko wana etuti Yesu eningisi Yesu mais pendant bon bazokama makambo oyo mwasa ndumba azosokola suki na ezo ekomi manuka alongoli yango ti valeur abinzambe yo muto salaki yango na Jean chapitre 1 on dit tout était créé par la parole nzoka nde okelaka suki na maloba nazo suki na tiam na misala mabe mibali balula kango nazo suki oyo na kenda na bandenga mabe mais lelo nazongisa ngo na makolo na yo que ta volonté soit faite longola suki na kindumba zongisa na royaume na yo bien-aimé dans le Seigneur peut-être yo pe okamata vie na yo longola na bonzambe o memango na kindumba o memango na misala mabe o memango ndenge mwasi wa memaki yango mais peut-être le ozongisela ngwa ta gloire à Jésus parce que le temps est de la fin moi soit comprendre que
nazaka ka instrument ya ba mibali te bazwaka ngai nazaka ka instrument kindumba te mais naza pe instrument du Seigneur yango tikana kama tata mbongo onyoso nasali na kindumba na sombele malasi na pakola ina mbomeye parce que na yebi mokolo moko akozala te akokufa bakoya na malasi bakokuta ete yanga malasi ekota akotisi malasi l'évangile et Bible lobi makambo esalami bato babandi otutama mitema ntango bazotutama mitema Yesu atelemi atuni kolonda kwana abi eske bandanga na kotaki ayo yambi ngai opesi nga kolia opesi enge sika kovanda moyambaki nga te me ya yambi nga na motema na ye mobimba aye na malasi ya talo asopi na makolo na nga paniki nga makolo yeba kaka ndenge boyimi boye esika sango malamu ekoteyama bakotanga kombo na nga bakotanga mpe kombo ya mwasi oyo kaka tanga zoloba boye ayebisi bayekoli na ye bozoyimayima mpo na nini mpo na likambo ya mwasi asali nzoka bayekoli kuna ntango bazoyimayima mpo na malasi oleke bamona malasi oyo mwana mwasi ndumba asopi na makolo ya Jésus keza malasi ya misala masumu yoka déclaration yango akende kosokola yango makolo ya Yesu malasi ya cher boye tokokamata yango te toteka yango ata koteka bongo tokamata mbongo topesa babola na baveuve na bofele Yesu atali bango alobi oh kasi bofele na baveuve boza na bango mikolo nyonso kasi nga mwana motu te tika nazwa oyo ezali ya ngai mpo baveuve boza na bango bofele mpe boza na bango yekutaka monaki baveuve amoni mpe bofele me asopi yango na makolo ya nkolo tika lokumu oyo bapesi nga ezongela ngai e Bible elobi ke eleki nango ntango eleki mwana mwasi oyo banda mokolo wana tikaki Yesu te akoza acte oyo Yesu asalaki Yesu abifola mona epa na bino nde ake na Betani epa na bango ntango akomi epa na bango amoni ye na bandeko na ye bandeko na ye basi bamama na ye libota na bango mpe akutani na ndeko na ye Lazare bongo Lazare na Argentine akomaki koyamba Yesu siko mwana mwasi oyo azwi charge ya Jésus amemi yango epa na ye Bible ekomi ke soki Yesu ateisa malamu il faut azonga ale na ndako ya nani ya ba Marthe donc Yesu alongwe na ndako ya ba Marie akititi na ndako ya ba Marthe et Marthe azaki ndumba et Bible lobi ke batu mingi bakomaki koyimayima mpo na sujet yango balobi oyo elongwe makambo évangile makambo mosusu ekoti awa Bible lobi baloba makambo mpo na bino me bakuta bino na makambo wana te nzoka nkolo akita na ndako ya ba Marthe soki ateisa malamu et kolie ezali nde kota ba Marthe bato babetaka mabaku nzoka Marthe oyo alonaka nde l'évangile yo nabi ke Lazare na yo aopola te frère osombaka libaya na église libaya negangaka lelo Lazare na yo akosekwa akoza libaya osombaka eloko na église osalaka musala nzambe osalaka pe musala nzambe yebake un jour misano ekoganga na ba Coravinis oyo bana nzambe fani no chaka ekogangila Coravinis ekogangela malade ekogangela problème ekogangela difficulté ekogangela cancer ekogangela sida ekogangela problème ekogangela dossier ekokoma mutu ekekotelemela ndoki wana ebisi eke moni ye aza mutu akolia te mpo Yesu akufa mpo na ye aza véritable frère kanisa mokolo ya Marthe malasi egangaki iningisaki mitema bato baolobela lisumu bamona mutu ya masumu me ka mutu ya masumu baotala ye ole batala ka masumu bakoma otala na malasi tika eloko moko lelo nzambe asala kati na yo eganga lelo ezwa forme oyo eza différent Bible lobi ke Yesu akomaki chaque jour na ndako ba Marthe alesaka badisciple asalaka bolamu alandaka évangile mpe akomi kote ya évangile akoti na ekiri ya ba Marie akoti na ekiri ya ba Magdala et évangile ebongwani mais un jour Bible lobi ke ndeko na ye oyo abela oyo nani Lazare abeli maladi mais ntango abelaki Yesu azalaki te parce que 2 jours Yesu akete ya sango ya nzambe libanda batindeli Yesu maloba babi Yesu tala mutu oyo asala yo bolamu tala Marthe oyo yo okutana na ye oyo asopa malasi oyo alesaka yo a oza koto so ozongi ozala kuna zonga parce que Lazare aza malade
Yesu atali bango abi maladi wana ekomema ye na kufa te. Monsieur eza kaka po nkembo ya Nzambe emonisama na nzela mwana na ye. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Yesu ayate ebilo lobi ke ekokoma ke ti Lazare akufi. Yesu ayete bakebisa Yesu Lazare akufi zonga nanu. 4e jour yanto benga ke moto ya chiffre 4. Le chiffre 4 qui signifie la délivrance. Le chiffre 4 qui signifie ce qu'on dit déjà 4e chiffre bandi ko paraître yeba ke ata eloko wana ezaki akokanga maifo bima. Tant nzamba ko se paraître lokola l'homme 4e chiffre bato ba okufa te. Ya momoni Shadrach, Meshach, Abednego na kata moto. Et tant abimaki 4e homme bilobi abimaki na image lokola mwana moto pendant que Nebukadnezar azotala babike bamoni mutu moko aza na forme lokola mwana mutu mazotambwa na bango na kati ya moto bazika kite parce que chiffre 4 représente la délivrance. Pendant que bazol ba 3e jour Yesu ayate na 4e jour Yesu abima tanga abima tuni bango ba moko botie wapi Martha bandiko ba oh nkolo kopusa na te parce que azolumba déjà solo. Awa tozoloba tokomi déjà na Jean chapitre 11 verset 35. Banda kokita babi que Jésus pleura. Tant Yesu atali Marthe. Abi Marthe, est-ce que ozana kondimate ata kufi akosekwa? Abi oui, na yebi akosekwa me kozana mukola suka lelote. Abi non. Ndimake ata akufi akosekwa. Yona bishoke Lazare na yo aopolate. Babi ke Lazare si apoli. Lazare azolumba solo. Lazare si akufi balongoli na lista batabo moi. Bakebo makombo na buku ya lupangu. Bakebo mabuku na e balongoli kombo na e na lista musala. Na Yesu alobi bobanda kozongisa bakombo nyonso o bolongolaki. Est-ce que on dit que atakuna babike kombo na esi ba ifasa kiango kola za capable a kozongisa yo ata kombo na yo babike te na musale si ba longola kombo kola zo zongisa lelo kombo ote na vie na ye esi déjà bolongola ye déjà na kombo batabo moi parce que ya ko vivre te pour la maladie azalaka nango ngana ebisio ke ko vivre balobi ote omoni yende ngazalaka boye bolongola na bino kutu espoir po azalaka su muta ko vivre na batute po maladi wana batu ba bikaka na ngote ngana lobi oya longola ki kombo na yo akende kozongisa ngo parce que Yesu apesi autorisation te lelo eza autorisation ya biloko ebungaki oye kufaki elamuka pe zonga na bomoi parce que nkolo lelo azwa na formule kozongisa. Est-ce que ozondi makelelo nkolo azokota na formule kozongisa nkolo lelo azwa na formule ko récupérer oh souffle silaki oh peme silaki te lelo nkola lobi mpeme kozonga donc son nimika peme kozonga salemeli ope boye tika peme zonga na kombo na Yesu so bite baba ifasa ki kombo balobaki nini ote dossier ngo ko marcher na ngo le soute botika na bino te nkola lobi lelo dossier ngo so marcher kutu e bandene bandi bien lelo ko mukolo wana ezaki ayote parce que premier jour babenga ki Yesu habite na oyate lelo za mukolo Lazare te tika maladie continue et si ça posa nango makamwe bande ko bundisa yo lelo si ça posa nango nzamba pesa ki au premier jour te au deuxième jour habite tika mwe continue sala musala malade ya mwe memaye penda bi oh te pe me komi na suka nkolo alubi botika sala musala na ye pe makomisa na suka soki agoboma soki agolia alia ngano na kati makamute nkolo na yo na kati makamute wana bango bazoloba wana bango bazosala bazovana makita bakomo kanga maboko babando beta bakaliki tika babeta bakaliki pona yo mpokolo yeso ngala bengaka homme de Galilée. Tant bon bakobinga fils de Marie, tant bon bakoba fils de Joseph, Yakobima fils de Dieu tout puissant,
Jésus-Christ de Nazareth, homme de Galilée, le lion de la tribu de Juda, homme de 33 ans, celui qui a vaincu pour ouvrir les livres. Ça dit que le lot beaucoup maillot fungwama, bakotanga histoire mususu, page oyo babandaki ko compter bako compter mususu de le kola ko tourner page à sika. Tika le page à sika tourner likola vinayo. Histoire bazoloba, makambo bazo déclarer eza yote, mpon kolo azana bomoy. Ndima ke le kolo azali koya malembe na kundana Lazare. Nze momoko bayembaka azali koya mwana nzambe azali koya makolo eza na nzela kolo Yesu akomi na nute bandimi basi balembi frère. Il y a le temps que batumite melembi batu kutu bakenda koyebisa Marthe babi Marthe yo jaka tembe yo lobaka liaka bafufwa wa lelo azate nkolo aliaka lifuta mutute kolo afutaka lelo nayebi ke nkolo akofuta yo lifuta na yo koza munene libosa nkolo et puis batu bakotatola ngo ke yo zaka ya nzambe Marthe batu basekaki ye babi wapi Yesu asundoli ndeko na yo bakoye biso wapi nzambo sambela kasundola makambo na yo Yesu akosundola yo te frère mais Yesu ndakomimonisa azotika degré ya likambo mata po sala pe degré ya témoignage na yo. Est-ce qu'on dit que Yesu azabo moi? Est-ce qu'on le baka que gloire au Seigneur? Au qu'on le baka merci Seigneur Jésus. Au qu'on baka alléluia na komo na Yesu. Au qu'on le baka ko simba. Au qu'on le baka beta miracle. Pendant que zol ba bongo tika makambo sa melo na ngenga kokamwa na komo na Yesu pon kolo azana bomoi. Abisi Marthe la kisanga bisika boche. Tala problème ne les a leloa la kisa Yesu tala oleko lo bakamingi tala likamba moto tala kanango yangoyo oleko lo bakamingi yebisa ya tala maladi ya mona belaka yangoyo oleko lo bate nini problème ni babi azokufa akufa te yayo akufa te yayo polate yayo likambo fanda bongote passe nkolo makolo nae ezana nzela atayo zana makoki akokoma esika likambo ngo ezate yende azana pouvoir ya kodusola mire yende azana pouvoir ya kobimela bango bisika bazali ataba ndoki yango bake bakoteli kita bavandela kombo na yo bavandela reno na kombo na yo moto nzambe kaka pandake na zolo babotika ekita likolo epanza bango bisika bazali ebetela bango bombo nom de Jésus-Christ de Nazareth atuni boche wapi babiote alumba déjà solo koko mate oh akomate ndenge nini nazobisa mutu moko longola libanga oyo efandela na motema ekanga kundima na yo yo ndima que tout est possible en Jésus-Christ tout est possible nazobisa yo nzamba ba possibilité azana possibilité akokangola azana possibilité akobikisa azana possibilité ya kofungula nzela tana ebale azana possibilité ya kotambola tana mopepe azana possibilité ya kotinda banzelu na yeba koma bisika oyo likamuna yo ezali ba déclencher ngo tobengaka ele nzambe multi-système multi-formule multi banda kotia ba multi-système multi-formule multi-catégorie na ba catégorie nyonso azalaka kaka champion na bengaka ele médecin par l'excellence tala Yesu akiti albiboche wapi batu ba yelulu omoni ye totala nando kosala ndenge nini lelo nkolo calme yoma kamusu na vie kolo ebisi bana Israël na Exode chapitre 14 verset 14 garde silence na moko na kobunda pona bino mwana nzambe frère mama nanga papa nanga garde silence poli kamo ezoya nzamba yebi gloire atiki bango dimension mataka po kembo pe mata po loboko pe mata babio te yakato kende to la kisayo Martha solo la bi nkolo shalumbi solo ebima au bimaka solo kuto pusha na te libanga na ka forme bakangela ngo yanga na lobaka ke Martha zaka femme moko azaki na possibilité azalaka ndumba pamba te pona nini oyebi na ntango akala remarke bande kokunda bato na mabele
soki bakundi mutu na kata libanga fois à la roi yango mona na Bible tant to le bela to mona que Jésus seul mutu bakundaka na kata libanga lokola Lazare et libanga oyo bakunda Jésus ba disciple bazaka na mbongo soma ngote tata na bango Joseph oyo akobima lokola tata lokola Joseph wazaki na nzoto po tata nde mudasomba ka serke ya mwana et zotala Joseph azaki incapable Joseph akima kuta pusa na pemente lokola panda ko ibake mwana ba formula yelaka na mona ngo normal tata ko anja bimela ngai mais aboya ko bimisa mbongo asundule bimba Jésus et au mona ke ba disciple pe ba koka ko soma ngote malgré que c'est exalaka ba koka ngote passer bana ko coûter trop cher ko kunda mutu na kata libanga mais tala Marthe akena ko kunda ne connaît Lazare na kata libanga o remarquer tamba komi boy po e ba keza libanga ba bi ke libanga ben Yesu abi rouler la pierre pour balusango to ba ki balusa libanga o mona ba forme yango peka ta Marie na Marthe ba kei po ba ke ne ko kotala kunda Jésus ba kena ko kuta libanga et babi ke baba ne komi tuna nana ko balusa biso libanga donc à l'époque akala po ba kuno na libanga il faut à la roi to à la riche alors Marthe azaki femme moko ya pamba te pa kuna ndekone na kata libanga mais Yesu kwa lobike marke mbongo ezalaki mais mbongo bikisaka Lazare yango mutu musoko za na mbongo zo espoir na mbongo bomba kango keba mususu okoya ko sutuka bo kufi et batu musu ba monela ngo pasité ba ko bénéficier nango omoni donc mbongo ekoyi ko bikisa mutu te mbongo ekoyi pamie liwate parce que pendant que bazo benga Jésus tant bazo bengeli ko bake babimisi ezo simate minganga basali nyoso bazo kokate yaona zo mutu moko pendant que minganga bazo bunda na ba formino bazo kokate belela Jésus parce que le seul nom est écalé biologie celui qui criera au nom du Seigneur Jésus sera sauvé Marthe beleli apusani abisieta la libanga yango tokundaki awa albiale bolongo la libanga abi Yesu atomboli misu abi tata nazo sala makambo pona ngana yote oyebi ngaki nazayo mais po mokili pe batu bayeba ke nga nazali yayo kumisa mwana yo mwana kumiso awa na se akria Lazare sort Patwa oki ilo monte salami agani ne kaka nzoka kuna déjà na mboka ba oui na ba séjour des morts ange de l'Éternel akiti akebisa Lazare aweze sika na yote bima bazo zela yo zonyo so ya yo zo lamba na yo zo lokono zo ni zo ali zo kuna na séjour des morts yona zo bisa mutu moko crier likambango ezaka nini yango belela ngo bima au nom de Jésus pendant que tu parles ekoyoka bisikeza na mboka bawe na mboka bakufi na bakasho na milangi na ba cimetière bisika bakunda ba bénédiction eko bima bisika bakunda vina pendant que zo bakaka bima au nom de Jésus vina nga bima bisikoza libota nga bima bisikoza na bimission na komo na Yesu ekoyoka peko bima au nom de Jésus pendant nazol batikaka nozoganga ba ordre pesa mesalama et bima bisike zali biloko mususu fo pikwama ya kopikwama biloko mususu fo batombola ngo akotombola Yesu atombola Lazare bima Lazare batu ba mona ka lokwa ba je lokola ba je lokola maseki batala boye Lazare bakanga e basinga do bakanga e bakondana babi yokufi libela yokozonga lisusu te banda e basinga bazobimisa Lazare azo sote ye moko mutu aosimba aza te yomoni makambo na yo omonaka nde bakundelaki yango ekozonga ka yango moko ebando ya lokola dessin animé barepasse oza kaka baniatina tre oza kaka dessin en Jésus omoni bazosala makambo po balimusa yo au contraire ezo permettre yo po oparaître bien tika kolo ya pambola yo Lazare abima ya kosota azo sauter batala bo Lazare yeso abisi koyo apesi ordre moko abi délier et laissez-les aller banani yango babandaki délier laissez-les aller kaka batu oyo bazingaki ye babandaki ye sonkola lobi bofongola ye apesi bango ka mitindo botika ye akende
donc akufaki na ye te ko donc bino nde bosalaki baje bobundisaki ye atikelaki bino nzela bobundisa boboma bobelisa bosala nyonso bomema liwa ti bopolisa ye kopola kotakenda frère solo babanda koyoka na kote kendaki eyebana ite yesu azwika malasi oyo yo Marthe asopelaka ye asopeli yango Lazare mbala moko solo esili tika kolapambola yo ezwaki okazio ya kolanda message oyo nzambe akota na libota na yo nzambe akota na vi na yo nayebisaki oke Lazare na yo akopola te tala Lazare azongi na maboko ya Marthe nzambe apambola yo nzambe abimisa Lazare na yo nzambe asalelo na ndenge akokamwa pendant que j'ai occasion ya kolanda message oyo message oyo transformé na ba forme différent ya yo kombo Lazare nde nani eza problème à kobota eza problème à santé nini bomoyi nano pesa na kombo na Yesu te kaba bomoyi na Yesu Yesu akobiso la kunda monili ya bakoko na bino mabeni nyonso bakoko na bino basala ba impact basala ba cérémonie balaka mabe babwaka ba makasu na mabele baloba maloba balekisa batu na saba makolo yo komona yo te parce que ya yo lelo ezali vie kopesa na Yesu. Bien-aimé dans le Seigneur, aux occasions à kolanda message oyo tika kolo apambola yo. Na si bande konyo so peut-être vie na yo ba sala ngo pe lokola Marthe. Tu peux laisser vie wana lelo. Tala Marthe témoignage de leur pesa biso na kata bomo ya Yesu a marqué histoire. Est-ce que yo poko marquer histoire na Jésus te pona pesa vie na yo pa Yesu. Pendant que l'on message oyo soko pesa na vie pa Yesu te. Osaka na ba vie Marthe azalaki nango. Okolo baka na prière lelo na une décision kotika misala mabe na sala histoire asika histoire kitoko na kata Jésus ndumba sala ka histoire a bien te muyiba sala ka histoire a bien te mutalukuta sala ka histoire a bien te mutabide confiance sala ka histoire a bien te keba mokolo moko mona mutu na seke ba to bando bimisa ba témoignage akena na mbongo na ngai ayiba biloko na ngai akota na vie na nga asalanga mabe témoignage bongwani mais soki mutu aza na Jésus bakope soli litatoli kobanda na bomoi tina kufa tika nzamba bomisa bomoi na yo esika okomeza esika litatoli na yo il faut qu'on soigner avec Jésus. Est-ce que ça la histoire asika na Jésus okolanda na kala mabali bakolo Yesu na pesi bomoi na ngai pai na yo na ndimi kotika masumu lokola Marthe tika kiango yambanga lelo mokolo na yo limbisanga mabe na salaki nazali mwana epai na yo yokela ngai mawa sokola ngai makila na yo zongisanga na boyokani ya tata na ndimi kosalela yo mpe kotika masumu na kombo na Yesu amen. Okomi moto asika nkolo esi ayambi yo otanga misu te na bato masumu ozali moko oyo okola benga na kata bilaka na ye tika kola pambola yo na décision malamu ezwi tika kolo Yesu apambola mabota na biso nyonso oyo elandaki biso na message ya mokolo lelo kolo apambola bino tokutani na occasion oyo nzambe akopesa biso na nsima au nom de Jésus amen. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône.
vandisa ye nazomona tetika yesu afandi. Merci Jésus, merci Jésus. Afandi salaboye gatela yesu le sako. On y va. Gatela kaka yambalo ya taba ministre bakokata nazolo bakatela ye lo sako. nazomono te sala ngoboye dose tolobi ya tour oyo yoka. Merci tolobi boye yambalo oyo ata baministre bakokata ata bagénéraux bakosala nini nalobi ata baministre bakosala nini ata baprésident on y va. Katela ye toke on y va. Loba Satan azana ba problème. Asimbiki biso tozoyemba